Makamba gouvernement toujours la actualité la semaine noyo na retrait à la qui mise en place ya bureau définitif. Mise en place ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Mwanamboka Vital Kamerhe oh déjà la kati union sacrée azalaki ticket gagnant la présidence ya Assemblée abimaki na 371 voix sur 407. P Batumisu Balaki wana tellement Vital Kamerhe ala candidat unique ba bulletin 1000 ezalaki 36. Wana po na o babengi mwana mboka Vital Kamerhe biso awa na abete to soutenaki ye que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Koto bataki une économie wana et permettait que tant que joueur politique a beta bien. Bilan en économie ataza vie nanga na lobaki bilan en économie eza vraiment zéro ti jingu libungu tolu. Vérité eza bokabwanité. Bah, bilan vraiment côté wana Mwalium alaksa biso ki docteur te. Mais to tche siko koto akobeta kitoko po beta rango déjà kitoko yo 15 ans passés là la longwa batumba mo bakanga ba TV baboya kolanda ba plénière. Pour n'importe ne ba comment kolanda ba plénière na elengi. Bobete la Vital Kamerhe maboko s'il vous plaît. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Et Pessaki candidat nango na deuxième, la premier vice-président, un oiseau rare, mais c'est un professeur d'université. Honorable Isaac Jean-Claude Tshilumbai. Honorable Isaac Jean-Claude Tshilumbai Azwaki 368 voix sur 405 votants. 37 bulletins et à la Kinil. Le professeur honorable Isaac Jean-Claude Tshilumbai et la Bisso Union pour la démocratie et le progrès social. Bobete Mabo s'il vous plaît. Bobete Mabo s'il vous plaît. Akozalawana na Tina a travaillé na compte. Il y a eu babengi candidate ensemble de la République. Il y a M. Moïse Katumbi. Ma présentant IP na poste il y a rapporteur adjointe de l'Assemblée Madame Dominique Munongo. Yeba bundagi na Constant Mutamba a gagné qui est a 203 voix sur 404, 14 bulletins nuls. À part ça, le professeur Njoli Jacques, il a 385 voix sur 450 avec 20 bulletins nuls. Donc, Wane Zali, Makandenge Lekaki, ma belle élection, et papa Nabiso Mboso Abimaki deuxième vice-président et Assemblée nationale Pepe Mboso. Donc papa Nabiso Mboso Abimaki Pepe Mboso Abimaki na 379 voix na belle élection. Bon, na village malgré tout le bail que Ajne Koli et c'est la paix ba jeune base à la paix na ba vieux. Le roi Pepe Mboso amona gazana la bopi kiliki akosala wana. Abete viva dire ensemble tozo zela bango
bakoka ko appliquer ba loi au nyonso ba votango ba komisango neti ba syllabis ba komisango neti ba publication ya journal bakoka ko appliquer ba loi ezebele ba vota o batika ko appliquer te so ba appliquer et ko nyingisa mboka contrôle parlementaire il fait bandako salama balala te parce que bango pe bazwa mbongo ebele abete viva côté province ville de Kinshasa, le gouverneur élu de la ville province de Kinshasa, le gouverneur élu de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, akutanaki na IGF. Kokutana elombe mobali Gilles Alingeti akei bato ebeye baevita yango mpo bayebi ke Gilles Alingeti akei c'est un homme comme ça. Mais ya kutana na ye avant abanda musala, mais soki na bina devine abete viva kokutana Gilles Alingeti akei eza po ayebisa ye pa senga ye auditer ville ya Kinshasa avant ya banda musala, auditer bambongo bawenze, auditer bambongo attestation de naissance, attestation ya mariage na bandi na se, auditer bambongo ya bawenze Gambela Zandu Liberté, wenza Matete, wenza Ngaba, auditer mambo ya Kini Bopeto, auditer pe mambo ya construction ya babengi Zando ya Sika yango nda bengi bobetela Daniel Bumba maboko s'il vous plaît. Makambo bonde Gilles Alingeti alingaka donc mais à part ça, avant qu'on en fonction, Daniel Bumba Lubaki a bandi de aba contact na cadre aye bandenge nini akosala. Lelo gouvernement zolingebi na kotiki ya bino malo toyoki dans Top Congo, excusez, toyoki dans la radio mot de la place, il y aura des personnalités de d'autres regroupements. Biso toi on a besoin de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tous on a besoin de technocrates. Tous on a besoin de batuto ba oya ba bando sa maman Judith ki ngana leader. Ngana na kande na autant de députés. Tous on a besoin de bateau ba au travail. Tous on bisa pe na batuto bazo landa biso na moment. Ça ne sert à rien dans les réseaux sociaux. Bo banda ko sala ba vidéo ke o ya ko zalaté o ya ko zalaté. Que la ministre mwa ozalate pour Kabila qui ote mais yeba ka Kabila epe mutu mususu abete viva diocrité. Donc tozomona na réseaux sociaux batu musu ba ministre tel a kozalate ba bimisana ba photo. Wana eza mutema mabe. Ministre soka sala ki bien te mokonzi mboka nda ko décider. Ça ne sert à rien biso to banda. Tout le monde a battu sous balo baké biso pour la biso to moni tel na tel basala qui bien il faut bazala. On a ba déclaration mon état banamike. La minute dans la photo zo circuler fils mgo nommé ministre na réseaux sociaux. Ministre de finance. Finance on a celle on a boutou. Parce que le ministre de finance et c'est là où on a qualifié
oza financier mingi pe bauta ba banque mondiale nde bayaka asalaka so bawa ngai kona sa ba option pédagogique boaki tanga ministre ya finance est-ce que na koyeba ba wada wana banini bato ba travailler vraiment photo batie na cacher vraiment bazi photo na nga na lati costume. Merci beaucoup za ba prophétie na kokoma wa ministre so pe na komi ministre te ndeka afatia akoma wa ministre te akoma mbala président na akoma mbala président. Fatia koma ministre te makoma mbala président. So na akoma ministre c'est bon. So pe na akoma ministre te je suis sûr na sambela nzambo alokotana sa tombo likolo na akoma président. Pour na omona ngo su miracle te. Lelo na omona ba petit nanga Sénégal bazui bukonzi. Na omona ngo ministre, na omona ngo miracle te. Adete viva. Viva. Fils ngo ministre à finance. Na remplacer vieux na Nicolas Kazadi. Ah. On ne change pas l'équipe qui gagne. Dans le Bible, actualité politique, avant d'appeler Sabino Maloba par rapport au Bozo Zelani dans le gouvernement. Tous ont interpellé Basouda Nabiso. Tous ont été Basouda Nabiso, sont des artistes et musiciens. Obalinga mingi. Caméra visibilité. Bozo sala opération militaire. Ya ko maîtriser basaya bato bayaki na Christian Malang. Pourquoi il faut tout le monde a ba vidéo? Bete Massas, Bete Massas. Pourquoi il faut tout le monde a? Pourquoi il faut tout le monde a ba soda ba okanga ba selfie na mindoki na ba front? Pourquoi il faut tout mon âme? Chef d'état-major tué we ba konzi armée be discipliné na nous moi makambwa. Guerre ngo komi na ngo maseki toni. Ba soda ba okanga ba photo, ça se passe. Le pays est en guerre. Tolobaka na bino awa. Kenya o baye na ngosogi EAC tokoko. Na loba na bino tanke baba de la jeunesse awa. Ba Kenya baza ba nilotique. Ba Rwandais baza ba nilotique. Nilotique plus nilotique, ils ne peuvent pas se trahir. Le moni ba déclaration ya président Kenya na États-Unis. Le moni ba déclaration. Oya ke le la mambo Kenya. Ya kende kuna ko kende koloba maramneti. Apesa bango version. Mais version les autres kende ko soutenir. Batu bazomona yeto esa maseki na mboko. Batu baye bateke makambo ba Christian Malanga basali, nous devons prendre ça au sérieux parce que na komona ba réunion kota na ba Israël, ba réunion kota ya ko former batu. Déjà mutu so azo ma 30 personnes pour ba ke former ba anti-terror. Toko minimiser été. Kimi Sunga le baka que on minimise pas l'ennemi, on ne le surestime pas. Makambo le salamaki awa. Tolingue le calapasé simple, nous devons voir clair. Parce que biso toyebi na ba coup d'état. Na kati wana ola omona na batu misusu.
asala na société mais ya pesa information ezalaka singama tembele bato wana nyonso nous demandons sikoyo antiwa basaya wana mingi nde baboma bango qui vont donner information poto kende ko kanga batu misusu oyo bazalaki na complot batikalaki. Qui va nous donner l'information? Opération Sami, il y a élimination physique, il y a bande sur Christian. On pouvait tuer Christian, mais Batumisu Souana, on les avait déjà neutralisés. Nous avons besoin des informations. ABT viva. Parce que Batobeye bazo rêvé. ABT viva. Viva. Tosengaki banquette, tosengaki interpellation. Il y a un ministre intérieur Peter Kazak. Aza biso IDPS, il faut payer sa explication. Vital Kamerhe, il faut bien bango ensemble, il faut payer sa explication. Jean-Pierre Memba, il faut le cas expliquer du ça ministre de la Défense. Batwa deuxième naner, batwa il faut bakweya, ba responsable wan. Bango il faut bakweya. Ils ont parmi la première décision du gouvernement et Maman Judith. Si ils ont bobeti ma bosse. Makambo tozo bao. Moi na américain wana. Moi na Christian Malanga wana. Il faut que kanya makasi. Akende produit na maïs masango. Biso te mutogenda aux États-Unis kuna. Tosenga vigilance ezala na ba combattant. Banguna basilité. Banguna basilité. Mais na moment il faut que sois vigilant. Il y a d'autres membres. Il y a cabinet président et chef du camp. Batab. Le même jour, il y a coup d'état. Il y a Pullman. Mais ça touche champagne. Koloué de Pullman. Soirée, fête sur l'anniversaire. Ce qui est Kofi Olomide ko déplacé na signé. Baobetelo live. Soirée champagne. Baobina kuna. Bata présidence. Baobina. Les quotités. Koto batu baobeta masasi nanda kwa Vital Kamerhe. Baolinga basa coup d'état bango baobina. Pour bateau bazot entouré le Gozamboka, ce sont vraiment des tintins. On a le basson à l'IA qui part bango ba passo la sagne à ketchup. Depuis Mobutu na message na Matembe na Thompson Piodi. Na lela kutu kota partia mutu. Na minute on a changé régime na koma na batilapia. Na sala beaucoup d'années quand na Piodi Thompson. Oh c'est Mobutu to banda benga la mer. Poisson de mer. Les gens en train de danser. Nami Tunaka. Et ça a un envoûtement de ça là ba président sana. Bami filmaka ba ça ba fête na bango. Ya ba bonne année ya chaque jour pour batia ngo na réseaux sociaux. Balinga ba melisa biso soi.
siko mutu toboyi te topimela mutu droit ya kofete mais il faut kaka on se comprend. Coupez d'abord les caméras s'il vous plaît. Barbé, c'est la même image. Non, il est battu. Bon, bon. Bazala quand vous tenez, il est basa va faire ça va pas ni filmer. Mais ça champagne. Au moment peuple a besoin de la malili à quitter le peuple la commande à Zordon. Pas quitter. A besoin amelata mo loko ako somba pa meme mulangi mo ya bière le peuple a comment mela bololo twa mais peuple a mona sikwa zo mona batu moko ba pemi na fête la fête du champagne membre à présidence de la République les bo mona bo sa mamba bo kanisani imaginez bo vendre ya régime. Imaginez de vendre Batabou, bilo imaginez que le chef du camp du président, le chef du camp va monter dans la vidéo. Imaginez de vendre. Imaginez, biso tout le là va play. Mais imaginez de vendre, il y a un parti politique, il y a un social-démocrate, il y a un socialiste. Le premier discours au président était vivant. A dit nous allons au pouvoir pour servir le peuple. Est-ce que vous êtes au pouvoir pour servir le peuple ou bien se servir? Donc si vous bimisa ou badengi slogan mo so koti kanga porte. Kokabela ba combattre par la ligne comme passi. Bon, on a sauvé le cabinet de combattre, on travailler pour le président de la République. Bino tout le kabakate bateau le président de la République. Bon, kabila ba combattant. Bon, comment ba grand combattant, bino de bon mérita, na pouvoir mais attends, la marche autorisée, vous allez rater. Mais na ba marche non autorisée bo tika ku kozate po boloba kutu ke so boke bo kufa. Pourquoi salir notre pouvoir? Vous les nouveaux riches membres à président de la République. Parti et sali mokonza pour mokonza mboka bolinga ngote bolinga pas même leader pes bolinga bisote Pullman ça coûte combien? Pourquoi vous filmez la biso biloko wana? Pourquoi vous filmez la biso biloko wana bote la biso? Bateau place Kagama betali bombe, ma bien vendre bien. Bateau place Kagama betali bombe bana. Les baota ba vidéo na réseaux sociaux. Mutema na bango yande. Nous implorons na mokonzi mboka un peu de rigueur. Téléphone ya nani? Dans un pays en guerre, il y a crise. Un chef du camp du président alors ça fait il met ça la main ça va champagne mais côté on a battu ça président coup d'état et
ABT Viva. Viva. Mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka. Bato misu baoloba. Azo sibir makambo misu ya bato misusu. Bamemi ba comportement na ba. Mokonzi ya mboka asibir makambo misu ya ba comportement ya bato misusu. ABT Viva. Viva. Gouverneur Obimalien de ces 4 matins avant appeler Samuel Malouba. Au moins la bato misu ba otia poudre. Au moins la mutu so abimi ba otia poudre. Bato misu ba otia poudre na mutu. Pe ba oganga to bongi. Famille na ende ba oganga to bongi. Mais un gouvernement soba nommé, il faut au menu charge. Tu serais dans le bail que être responsable, c'est une charge et non un privilège. La misuba otia poudre. Gouvernement, le bima. Mamo bomo la batu misuba oleka. Non! Communauté, il y a X, nous sommes derrière, mais c'est elle. Bon, les gars, nous, communauté, la ministre X, Azata na wese na mboka na binote. Azata na wese na mboka na binote. Kalate toyoka, nous, communauté, nous, les amis. Gouvernement Zobima Koto na zo batumi bale koto na zo batumi bale Elo ni bolingi kesala na makambo ya courant na makambo ya mai kokatana ya courant na mai comme neti malaria chronique na RDC. Kokatana ya courant na mai et comme neti maladie mo chronique. Nous elani gouvernement et ça. Koto criminel ba complice na rébellion ba tuto ba menacer sûreté de l'État. Les détourneurs doivent passer na condamnation à mort. Là le Congo va changer. So mutu ayebi ke na yibi mbongo ya l'État ba condamner à mort. Mutu oyiba te. ABT Viva. Viva. Ekamwisa Nzambe po tosilisa ndenge tosufra. Le biso ba Congolais tosambela Nzambe. ABT Viva. Viva. Ndamba ba abalongba kuna Abraham ya tobeta biso dam. Na pesa ba onyos. Le biso tokenda osambela Nzambe. Nzamba ba Isaac ya tobeta biso dam na pesa ba onyos. Waya ba dérangement. To dérange Nzambe. Mais bateau tout baïba mbongo ya peuple congolais.
baokota lola te. ABT viva. Viva. ABT viva. Viva. Moto azoliba mbongo 400 millions de dollars aye na ope na ndaku na ye. 400 millions de dollars. Est-ce que nakolala vraiment? Nakozala rana na lali na mwasi na muke na simbi. Muke na simbi. Comment koma bisomba sombati? Mais Moutaïbi va 400 millions de dollars à Kangi Pepe. Bazo tourne pays. Et ça la batumsu ba yoka son itende peuple la finga ba on va meyibi na mboko yo. Même devant banana et donc yo no ça la peuple la finga bo moyibi. Bana no pe ba yoka ango. Bana no pe ba yoka ke papa ba finga ke moyibi. Na obeta kara. Azolu kapeka ba poste po ayiba kaka. Donc yo kolisa bana ka na moyibi. Que boni mabo se permettre pe sous besoin sous bana na nwabo me maba na pouvoir. Batebele babangaka. Lena loba mamba boba loba ka ozo soutien wapi. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Moutamadi dit s'il vous plaît. Batebele babangaka. Lena loba boba soutien wapi. Mais boyeba. À chaque jour, il y a 5 personnes qui ont un évangile à fils Mouko. Chaque émission à Salaki à Karaté na chaîne Moko. J'ai reçu des appels, il y a Batou Baoyoka qui est un message. Vous comprenez? J'ai reçu. Il y aura un jour. Bateau bazon dit l'évangile ouana. Il y a pouvoir du peuple pour le bien-être du peuple. Stoppez, stoppez, stoppez. Les gens appellent. Les jours que les gens qui acceptent une vision politique n'angaï, ils seront des milliers. Ils vont commencer à soutenir. Sachez que la révolution est bonne. Parce que Batumsu Bayo qui l'a engamawa. Si on a souffert pour la vérité. Le jour que je mettrai de l'eau dans le vin, dans le whisky, et dîner comme à modéré, on est dans un peuple bas soutenu. Non, si la nana ba miyi de cravate, ça ne fera pas ou ba bengi une année. Ba kimi bango la bana bango. Ça sera ou ba bengi une révolution populaire contre tous les miyi. Ba tout bazalaire ba autant de comptabilité comme si après ba professeur d'université ba connaissait comment voler. Bah ça qui est séminaire moi ya comment voler bah musique bon déclarer les biso bah bien à bien avant dès que bah on nomme biso attends le bibo ça là en côté bon déclarer les biso bah bien à bien les gens mutum sunda zana ye moi yebi ki asala ne bien. Ye moi à salaté.
Dosez la gouvernement. Social. Peu que ça a une mobilisation énergie pour aussi sa guerre à Est. Christian Malanga a la caractère à filmer. Avant de filmer si l'artère a bouffé. Tosi toyebi ici na batu nyonso na mutu adiamba. Na mutu adiamba nwale. Na mutu alati polo azayi. Totika mutu adiamba leka me mutu alati polo azayi totikede. Qu'est-ce que Mobutu a sala? Qu'est-ce que Mobutu a sala? Namboko. Yango nde na oloba boye. De tenir bon. Normalement, le pouvoir de l'IDPS, c'est notre pouvoir. Ngana loba mutu akolongola national azati. Po mutu anomanga kufa lobala muka longolanga. C'est notre pouvoir. Tu as la confiance totale dans le secrétaire général Nabiso. Tozo Sambela, dans la liste de l'IDPS Ambalo, et la ministre de l'IDPS, 10 ministères c'est beaucoup. Dans 10 ministères, le ministre va respecter le secrétaire général Nabiso Augustin Kaboula. Même 1000 combattants, même 5000 combattants, Bako Zouamisal. Dans le Bible, le ministre va respecter le d'instruction secrétaire général Augustin Kaboula. Même 5000 combattants Bako Zouamisal. Toboyi tout le monde a ministre. Oh, l'air a commis. Téléphone à la race soit Tintin. Nakati mobile na comme directeur à cabinet, moi on est chargé des missions. Tobo na biso. Nous avons confiance dans le secrétaire général Augustin Kabou. Tozo senga na gouverneur na biso nyonso. Na robanda na Daniel Dumba Lubaki. Oza na droit na lanterne TP n'échec te. Na robanda na Okatanga. Na okende na Lualaba Madame Fifi Masuka. On frappera déjà fort, vous devez encore frapper encore très fort. Na obabe na cadre de la réalisation, il y a un programme, il y a un président de la République. Le gouverneur Onyo Sobabimi na format Grand Kassai. Na niveau à Congo central, Tosenga Kimia Maramwe Salama na logique. Na niveau Équateur, Tosenga Kimia. Soutien total na Bawazalendo. Soutien total na Bawazalendo. Soutien total na FARDC. Mais na FARDC pe na Bawazalendo bobo sana mot d'ordre na pesa ebinote. Soki bo petit mercenaire moko ya mundele Masasi. Si tout ça aza mundele. Bo sokoli bien. Bo katie mike. Bozunzungu ama famille botie mai na moto aza na formol te bozuye botie ba pilipili bepisi ba onyo ba matungulu ba kib huile de palme botokise
vous achetez les chikwang, vous les mangez et vous filmez. C'est ça les images qu'on a besoin. Pour balancer les bango, les comme on a parlé, ba polonais batali, ba kotia gouvernement ba oppression, ezongi saba na bango, écoutez à bango. Abete viva. Vous attrapez un mercenaire. Il ne faut pas l'enterrer, mangez-les avec les chikwang et vous filmez. Et vous avez la guerre médiatique, il y a ma casse. Ils ne vont pas oser à venir comme ça là où babengi ou baosana. Toujours si sa réunion d'ici fin du mois, début juin, comité à ABT Zobi. Puis à la fin du mois, toujours relancé Banque du Progrès Social. Ils ont $5. Maramsou na sala angoka na continuer tika ya Banque du Progrès Social. Il y a déjà des difficultés à tout autant de difficultés. Si on a moni bangochi baoya ezaka par amour association. Si on avait quelque chose dans la Banque du Progrès Social, on pourrait débloquer. Tout sous la banque. Il y a des gens basalia. En attendant tout ça, il y a un ministre qui Obima. Tout est bandé. Tout peut si bonne chance. Ce qui bimi ça va. Ce qui peut bimiter au salaire de la carrière. Mais tout tika kolobaki tel a kobimate tel il fa bima. Ozolo ba wana abima po akabelako. Mais mususu pa oloba bimate po akabelake. Ozolo ba oya bimate po akabela ona nute makabela pe ba misusu. Totika mama Judith apona ye moko banani ako travailler na bango. Abete viva. Viva.